na ville province de Kinshasa, surtout mingi na commune ya Bumbu, toyebite tolela ndenge nini po esila. Kasi bondi melanga ke la police ya commune ya Bumbu. Baosa musa na bango kitoke pa Major Bourreau. Esika nini oyo bakitaki sur terrain bataki maboko likola bana mbalo bomoni boye bango. Bazaka ba innocent talandeti oyo. Azolela vie na yebi nangelo rote naza innocent. Mais akuta na ona butu atoza mukolo yonde okoko maleki ye akoko mayaya. Misusu nde misu makasi bango bambensana na bango deja na kopi na bango ya kokata batu ya kobotola batu biloko. Major Bourreau yemoko asololaki boy. Na cas d'opération Bumbu et Kouloune égale 0. Avec nos moyens de bord, toujours ça là tout pour calmer l'hémorragie. Aux hommes, ils ont des échantillons. Tout ça, autre bengaka na film, monsieur ça na épisode, monsieur ça na feuilleton. Épisode de ça la à suivre. Ora suite et fin. Ben si viko aux hommes na oyo comment na bango mikebo été na kati batonda. Tel que mon omoni aza na machette ba bengi lampa. Somo na côté ya sekuna isika tokaboni nga na makala. Ye na équipe na écrit na ye kuluna ya somo nde tokangaki. Mwana ozomono alati elamba mwindo oyo. Yende musala na ye kozwa mama zoleka alati periki na ye na sac ne bango kobotola ka bango. Ya la police ya ville province de Kinshasa oyo kumba maka kitoko avec un partenaire idéologie et pas inspecteur provincial ya ville province de Kinshasa le général Silvano Kitenge Kasongo bango baosa musana bango kitoko surtout na professionnalisme nyoso kasi ya pas ezalaka soki la police ekangi etindi bango na ba parquet ba magistrat batika kabango. Mais c'est le gouverneur ya ville province de Kinshasa Gentini Ngobilambaka awuti ko déplorer makambu oyo ba magistrat bazo sala ezo sala penza bien te la police azokanga enfin que population tambola na kimia mais ba magistrat bazo sunga la policité boye eza kitoko te soki botamboli bino nyonso na idéologie ya mokonza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ikosala bien makasi po Kinshasa kuluna akozala te tokokoma opération zéro kuluna na ba commune nyonso totala tozimele surtout totaka la police po akanga ba kuluna nyonso oyo ba déranger population. Ya lelo tongo ya makambo na commune ya Ngaliema na siete tosobika epa Major Aurel bondi melanga ke la police ya ville province de Kinshasa bazosa la musala na bango kitoko oyo wapi surtout na likambo etali bakuluna kotoa na kutu ya nanga ndimelanga ke la police ezotsa maboko likola batu mabe oyo bazo déranger population ya Kinshasa ndetiawa na commune ya Ngaliema na siata tosobika population bazalaki nesengo musala oyo la police ya Major Aurel basalaki awa bataki maboko likola bana mbalo nyonso bomoni boye bakuluna ba violeur misusu oyo nde bango baza ba frapper c'est-à-dire bazalaka na ba faux dollar bongo mona mwasi oyo bomoni boye ye akataki ndeko mwasi oyo na mkongo batongi ye 99 épingle bandeko mususu bango nde baprofitaki na se examen d'état po bakende kobotola batu biloko sikoyo bino moko bozwa tango Major Aurel amonaki miko na biso asololaki boye bon ayebi akokende na ye bakotinda na prison et puis akobima toza na général Yagayar. C'est un monsieur trop dangereux. Alinga boma mwana ya muke, mama oyo alinga sauver mwana na kati na mama. Donc aza mutu moko aza lisusu na motema bomoto te. Donc bomoto pa na ye et c'est longwa. Akoko sala nyonso akoki ko sala.
Soi-disant, il y a un colonel derrière ces délinquants. Mais, na ko conseiller colonel Aza chef Nabiso, kokota na makambo ba délinquant bo salut sali. Eza ko salir ye. Pour azo pesa na numéro na komba colonel, je me réserve na tanga ngona média, mais soki azo yo kanga, soki ko landangai, eza ko salir ye. Ko zala derrière ya bato modèle. Mama nyonso oza na kanluka tozobenda bino matoyi benda mwana na yo makutu po Major Aurel na la police baosa musa na bango kitoko oyo wapi bino pe bakuluna e atendenge balakisaka bino na TV bozokoma bastar tala yebelaka po ozokende kolia vungule kalikile siko age na yo na 50 to 10 bakokatelo esala combien omonte yo mtozwi retard na vie Yaya.